Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadinde Kanazolo Bakena. Ko lembate ko remercier batu surtout oyo bazako benganga partout dans le monde na batu mususu babenga kate bazana courage ko bengate oyo balandaka 5 minutes parce que ndeka na lobake tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes à Lelo ezali Brinza ya urgent. Likambo euti kokwea na Bruxelles lelo vendredi 27 juillet 2018 parce que nazali ko féliciter collègue nanga et puis ba combattant misusu ya Belgique neti Jano Kabuya dans nga nazo sabino na sala déjà 5 minutes sur Jean-Pierre Mbemba batu balobaki o Cleboa boina boy ye azali candidat oyo nationalité na ezali douteuse te azali mwana mboka ye neti na Félix Tshisekedi mais to sepela kitangwa bimaki na boloko omoni Congolais azalaka na émotion abosa na kambangu ngai na zongisaki bango na sima pona koyesa bango ke to bosana te que Jean-Pierre Mbemba a contribué pour kanambe kanachin azana na pouvoir et puis alobela biso ke j'ai accepté l'inacceptable et lingi koloba nyonso tout lelo na zongi lisusu pona koyebisa bino ke bomoni ndengi depuis Jean-Pierre Mbemba bimi makambo ezali koleka ezali komona makambo ezali koleka tozali komona ngo clarté ezali makambo moko trop facile basalaki congrès na bango bamsu balobe ezali congrès il faut kobengisa bato surtout mais tomonaka awa soki congrès ya gauche basali na ndimi teke bato à droite barozala bato à Le Pen barozala te mais congrès ya MLC salami babengisi bato ya Kanambe bato ya PPRD baye bapeseni bambote na suka bazali koseka bato bamoni yango misusu parce que bato bakoma ba fanatique ya ba homme politique bamoni yango normal bato MLC na bato bazaka sima Mbemba bamoni yango normal mais biso to moneke en normal te yango na 5 minutes nete ezalaka mutu te to lobela kiango to tikite ceux qui y azalaki d'accord te bato ba mwana mwasi wana mutasali mais il faut pas rigoler avec mwana mwasi wana azali mukonja parti politique te ceux qui y muta invité ki bato wana eke Mbemba azali d'accord te fala longola mwana mwasi wana oyo nyoso tout mama wana azali ko sala ezali sur ordre ya Jean-Pierre Mbemba. Lelo nzambe ala la raté ndeng tozoyi sabino que 5 minutes avec César Ngadi tokotika te mutu oyo asali malamu tokoloba mutu oyo asali mabe tokoloba parce que 5 minutes ezali na tendance ya parti politique moroté ou bien na sima ya homme politique moroté lelo na Belgique kuna ba kangi Jean-Pierre Mbemba na ba combattant donc Kabuya na kati ba filmer ye azali ko négocier boyebi que le 1er août à Rosana Gisasa bakangi ye na masolo na bato PPRD na yebi ke bato musu baloba o bongo bako so la teza politique mais non mais vraiment tous à sérieux donc hier à quelques jours à 2 jours ou 3 jours à lingo zonga na mboka bakuti un hôtel na bato PPRD bazali ko négocier nini yo Jean-Pierre Mbemba okomi kokutana na bato PPRD en 4 minutes pona koluka nini tolo bakapamba te tolingi totikila bino botala ba image oyo ezali kolakisa Jean-Pierre Mbemba na bato PPRD na hôtel na Bruxelles. Bilomo boito landa nakanisi mboka na biso yango na ngai nazali kotika te na lobi mboka na biso faut que nango sous-titre de base wango na ba américain ou bien na ba français ou bien na ba belge ou bien na ba anglais ou bien na ba allemand pendant 30 ans ou 40 ans ba bongsela biso mboka wana to lia mbongo ya mboka na biso wana ba minéraux na biso to kaka diamant cobalt to yi place kendara te batu oba sepelaka nango ezali ba Kanambe na famille na ye donc soki lelo mundele azu yango bien américain to komi ba citoyen américain ba comment ça la biso makambo wana bato ba revendre bazozo ba chômage bato ba hôpitaux ekozala bien bato ba revendre bien parce que mboka na biso wana avait bon il faut compter ba 40 ans 50 ans yo kanisi homme politique ni nango akoya a revendre 40 ans 50 ans pour bon c'est la biso mboko la preuve Jean-Pierre Mbemba bimi bato tout ba betaki maboko OK abimi balobi depuis azalaka kuna na boloko mutu ba mbonga ba avocat Kanambe botando tindala ebo mone na conférence de presse na yeba tuna ki mutuna soki abandai kozala en contact na Kanambe a répondaki te pour dire que ba question mususu ezali ba question moko gênante o ezali ko expliquer que makambo ezali lelo nzamba la raté
Jean-Pierre Mbemba na Bruxelles nde bolandi baye ko kangaye na batu ya Kanambe sikoyo bino batu bozotala biso bokoloba nini donc bazo solo la pona retour na ye donc ye face na batu Kanambe donc yango wana bozomona ke mboka na biso wana na ebite eloko ni to sala to zumu to tolbiki waza congolais Jean-Pierre Mbemba ayebi makaminduki donc Kabila ko sakana biso susute Jean-Pierre Mbemba ko silisa ye mais botala Jean-Pierre Mbemba azongili makamone akala o bazali ko sala na Kanambe yango bomona yeke era bimaki bato PPRD balobi ke Jean-Pierre Mbemba c'est notre ami Jean-Pierre Mbemba zali ami ya Kanambe donc bino moko bomoni siko bino moko botala sikoyo tokosala nini na mboka wana tokosala nini na mboka wana Katumbi o Katumbi te Félix Tshisekedi asala même pana Kanambe oyete Kamere écoute donc tolobate sikoyo mboka wana tozali ko kende wapi lobata bokecho ayambo oyo peuple nini o peuple nini sikoyo ye Jean-Pierre Mbemba akei kokutana na batu ya PPRD na hôtel bazo négocier bazali ko négocier nini donc 5 minutes à l'élo ezalaki vraiment il fallait tokoy ko tika likambo wana te ndenga na bandaka kolobake na lobi ngana za na sima mutu moko te osali mabe na lobi osali malamu na lobi yango no moni que 5 minutes tout le monde est d'accord parce que naza koloba on peut avec véhémence sans kobanga tokobanga Kanambe te tokobanga batu ne baza pembeni te parce que mboka na biso wana donc ozali libanda ozoloba makambo susu okomi na kati ozoloba makambo susu la preuve bomuna Bachibala, Bruno Chibala, ndega zaiki libanda ndenga koma oloba makamso Mexico, bakoma ko amadoué, bakomi ko sala idolâtrie ya Kanambe. Sans compter donc ministre incompétent, ya Ilunga Emmanuel Ilunga Zalakiawa. Azaiki na biso akomi kuna akoma na ye mutu ya Kanambe. Donc mboka wana donc to zuelango kaka solution ndeka ngana bandai ko loba pe na loba batebele ba derango to kende sous-titre le loso to komi citoyen américain to komi na passeport américain na ba frontière na biso na ba américain ba rwandais na ba ko côté la biso jamais et puis ndengi ba kolongola Kanambe na ba kolongole na seconde et puis ba minéraux na temps mondela zu minéraux na biso zo sa elango biso nde toko c'est retrouver na kati social et kozala bien batu bazolia bien batu ba osala bo pito bazo kendo fele donc parce que biso moko to yebi eloko to lingite tala Jean-Pierre Mbemba to cheki motema tala makambo sali biso et puis c'était trop beau passeport ba pesi mbangu mbangu bazo sepela zonga noki noki donc parce que ba yebaki makambo bazo sala na Kanambe azako sala na Kanambe ye mutu ako favoriser Kanambe a poussa na lisusu na ba mandat mususu donc a poussa na susu na ba quelques années parce que ye akondima makambo oyo Kanambe akosenga ye donc wana ezalaki lelo to bimisi makambo wana tokotika dossier na te tokolandelango to lakisi bino parce que 5 minutes ezana pona ko éveiller conscience ya ba patriote nyo surtout ko réveiller bango balala te baye ba makambo nyo surtout oye ezali ko salama ndeka to lobaka na 5 minutes nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires d'ailleurs comme vous en avez l'habitude de faire sur notre compte YouTube et sur le site kleboaoriginal.com. C'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Votre fidélité m'honore énormément. Donc nous allons nous retrouver dans 48 heures avec tous les friands de 5 minutes avec César Ngadi pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Dès qu'en 2018, Kanambe ata zosala ba masolo ana zosala akozwa masolo na mbuntu ou na dikosi. Avec Sepela TV, besoin que tu okima banyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezalate. Ça peut faire 1 mois que foutite, fouta 15 livres na autopelicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopelicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate okanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non et je te dis on va na ndako Roka Bilinga Sepela TV. Moi, César Ngadi, Kleboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM.